biso bato ndenge moko Maina makila makota mbolaka na nzoto Kasi eloko ezali kotia vikeseni Ezali kaka nemayele Nzambe yokelaka biso bato ndenge moko Maina makila makota mbolaka na nzoto Kasi eloko ezali kotia vikeseni Ezali kaka nemayele Tata yokela moinga mamo Nasala tanyokwani Kombo ya mwayoyo Ezali ndenga himoindo Tata kimbangu yolo binini Kombo ya mwayoyo Ezali ndenga himoindo Tata kimbangu yolo binini Tata yokela moinga mamo Nasala tanyokwani Tala fonga eraka bakonzi bazangi nguya Tata kimbangu yolo binini Tala fonga eraka bakonzi bazangi nguya Tata kimbangu yolo binini Tata yokela moinga mamo Nasala tanyokwani Banda yokela kanga imohindo na mona esengo te Tata Asikonyo kwa mayango denguya nanga Banda yokela kanga imohindo na mona esengo te Tata Asikonyo kwa mayango denguya nanga Manduki masasi masala kapona bazama Kapona fanyama na zamba Kasi ekomi ya ngai ya kobomama Manduki masasi basala kapona bazama Kapona fanyama na zamba Kasi ekomi ya ngai ya kobomama Tata yokela moinga mamo Nasala tanyokwani Kombo ya kwasoyo Ezali ndenga himoindo Tata kimbangu yolo binini Kombo ya kwasoyo Ezali ndenga himoindo Tata kimbangu yolo binini Mbote pe yenge na bandeko balande noso balandaka émission bokoko ya bayindo oyo epesami na ndeko na bino Kongo Alenga mwana mfumu Kimbangu kimia nzambe ezala kati na mabota na bino nzamba apambola bino baebanso esika bokolanda biso en tout cas tokosepela mingi vraiment bolanda émission na bokebi nyonso pamba te boyebeki ya solo émission bokoko ya bayindo tolobelaka mingi makambo tali mabele ya bakoko. Bakoko batikela biso mabele oyo esengo elengi tosepelaka nango pamba te ezali kado oyo nzambe tata mozali zwa likolo na se tata nzambe apungutulendo yenda atikelaki bakoko na biso mabele ya Congo oyo tobengi la République démocratique du Congo. Lelo tokoyamba moko oyo azali bolobeli ya bakoko na kombo ya Ikala oto bengi Songanzila. Lelo tokoyamba ye pote ya solo to solo la masolo o etali mboka na biso mboka bakoko esika wapi bino bokoyoka ye biyano ezali ya ngai tolobi motuna pardon ezali ya ngai kasi biyano ezali ya mbuta na biso maikelele Ikala oto bengi Songanzila. Lelo akolakisa biso nzila ya solo na makambo tali Kongo ya bakoko na biso. Matondo mingi ya solo tokopesa ye mbote esika azali
pe tokokotela masolo na biso yenge yenge mbuta ikala songa nzila. Yenge Kongo Alenga, yenge bana Kongo, bana mama Kongo, nyoso oyo baza kolanda biso kimia omabota na bino bisika nyoso bozwami matondo. Matondo pe yenge na yo moko mbuta ikala songa nzila topesi yo vraiment yenge merci na ko répondre na invitation na biso vraiment tout cas to sepeli to tondi pe sengo bakoko pe baza na ko sepela tango bayebi ke solo to ale ko sola masolo na bango mokolo lelo vraiment tout cas to za na sengo matondo mingi ya solo mbuta ikala to kokota na masolo na biso to ko sola lelo ba sujet bongo misatu oyo tokolobela lelo epi tokokota pe na badetail ya makambo mosusu etali mabele ya bakoko ndenge ezali kokende mokolo ya lelo. Lelo tolingi toyeba toyebeke ya solo mbuta ekala yo ozali moko oyo ya bana bilaka bato mpo bayeba lelo bayoka yo kala balingi bayeba mbuta ekala aza kolobela bokoko azali nani tobenga yo chef spirituel to benga yo nani ozali kokamba lingomba nini na mokolo lelo matondo malobe epesameli yo. Matondo pona mutuna na yo mbuta ikala oyo tata Kimbangu dia Ntungunwa apesa kombo ya songa nzila ya Kimbangu dia Ntungunwa. Ngai nazali songa nzila ya Kimbangu dia Ntungunwa. Ngai naza kolakisa nzela ya mobikisi na biso, mvuluzi na biso, libérateur, rédempteur, mobundeli na biso, nzambe molimo santu na biso, tata Kimbangu dia Ntungunwa. Ngai naza kolakisa bana Kongo bayindo nzela na ye po baye bakombo na ye ya solo ezali dia Ntungunwa. Ezali Simon te, Simon ezali prénom. Alors lingomba wana bino bobengi lingomba ye alobi bosangisa bandeko nyonso baza kosambela nzambe ya bakoko na kati ya plateforme oyo alobaki ya bana na ye ya bilaka ya Kimbangu dia Ntungunwa yango na en sigle babengi PPKP. P bana, P mususu elandi bilaka, K Kimbangu, P dia Ntungunwa. Ezali plateforme esangisaki eza kosangisa bamangomba oyo totelemaka liboso na éveil patriotique. Ya lobi éveil patriotique esesilaki toyebi déjà mboka ezali occupé. Alors il faut beaucoup de phase ya suka initiation yo ya éveil spirituel. Yango moni biso oyo tobandaki bitumba wana na mboka ya Angleterre totamboli poto mobimba pona kotelamusa bandeko mboka na biso eza occupé baza koboma biso baza koexterminer biso tala biso boye bakolo Congo toza boye totelemaka boye pona boye totelema parce que mboka na biso bapoliticien baza te mboka na biso eza occupé baza kovioler bamama baza koexterminer biso pona bareplante race moko hybride ebima na mokili race Tutsi. Totelema il n'y a pas de politiciens bapoliticien nyonso baza bamarionnette baza na service ya baoccidentaux babengaka bamindele wana bakomisaki bakoko na biso baesclave babengaka bango badécideur. Ndenge nini na lupango na biso mpona tobongisa porte ya lupango totia peinture tosala modification ya lupango il faut totunaka autorisation epai ya bato moko oyo bandeko baza kobengaka badécideur. Donc lupango wana ezalaka ya biso te eza ya badécideur. Yango totelemaki mpona tolibere mboka na biso todirige mboka na biso todevelope yango tobatela ekolo na biso bandeko na biso tozonga na position na biso ya liboso ya bana ya liboso ya tata Mpungu Tulendo mpona biso bayindo tozali bana ya liboso na mokili oyo planète terre. Biso bayindo bakongo biso nde tobandi mokili perso ya humanité.
bonzambe sikoyo ya bonzambe oyo ebandaki perso ya humanité bonzambe wana balongola yango empereur Constantin de Constantinople aya kolongola bonzambe na biso oyo ebandaka perso ya humanité baye kokotisela biso empire ya péché na Romain 3:9 balobi christianisme empire ya ekobo ya masumu ezali wana yango lingomba biso toza kokumba ezali lingomba oyo lelo ekomi bana ya elonga po tosi to accomplir mission oyo tosalaki na mboka bapaya boleka boye bosala boye alors bakoko na biso nyonso milimo na bango ekangamaka na mboka bapaya bazalaka libéré bazongaka na mabele ya kwango le 4 novembre 2016 bazonga deja yango moni mbongi mokili eza koningana pouvoir milimo ya bakoko na biso ezali kosunga bango bazali kosalela baza lisusu te yango maloba tolobelaka François Hollande kola yambaka biso na palais ya Élysée le 12 octobre 2016 ezalaki mokolo ya misato mokolo na biso mosantu mercredi na 15h tolobaki na bango toza kobandela une nouvelle alliance sincère na bapays nyonso ya mokili oyo nyonso bosalaki na mabele ya Afrika esilaki lobi mardi 11 octobre 2016 mais lelo mercredi 12 octobre 2016 date solennelle na biso oyo tata Kimbangu dia Ntungu na rekomandaki biso bokosala lisusu oyo bozalaka kosala na Afrique liboso te toza kobandela une nouvelle alliance bamboka wana nyonso ezongisela biso bakize de réception mais bareponda biso te ti lelo bapesa bakize de réception naza na yango meme bapape banani y compris occupation Hippolyte Kanambe azwa yango Hitler africain Kagame azwa yango Idriss Déby azalaki président ya Union africaine azwa yango la preuve n'est que discours oyo abetaka na palais l'Élysée baba bomaye ezalaki discours oyo ya memorandum na biso bana bilaka ya Kimbangu dia Ntungu yango ndi lingomba oyo biso toza kokumba na likolo na ngai naza songa nzila na Alexandela mais na likolo na ngai naza na Ntotila le roi Ntotila oyo ndenge toza kozonga Congo mfwa mais lelo bato so bayoki mbuta bato bakoki koyoka yo bayoki le roi Ntotila mingi bakocomprendre te mais kana koexplike so roi Ntotila azali eza nani Ntotila baroi ya royaume Congo ya kala bazali kobenga bango meme koko nzinga nkufu bazali kobenga ye Ntotila Ntotila ezali roi ya Congo dia Ntotila ndenge toza kozonga na Congo dia Ntotila tata se akela biso toza bikelamu ya Nzambe mokeli Nzambe ya mpungu Nzakomba Didi Mukulu Nzapa Onyasongo Mungu Baba na minoko nyonso ya bakoko na biso bazali kobelela Nzambe na minoko na bango batikala kobenga Nzambe te ke o Nzambe de Jésus te alors Ntotila yango wana soko botangi na histoire ya koko na biso nzinga nkuvu yakomaki premier chrétien le 3 mai 1491 oyo molili ekotaki bazali kobenga ye roi Ntotila parce que Congo dia Ntotila toza na roi ntinu te Ntotila ntinu te Ntotila bana oyo ya Congo bayebi ye te na kopesa référence kaka na foto elungi ya Mvuluzi Kimbangu dia Ntungu na oyo ya bomwana oyo ya tolo polele foto oyo ezali na oyo ezalaki na Belgique na musée oyo ezali na Tervuren liboso ya ndako ya ndele voilà elongi wana yango wana elongi ya roi Ntotila tomiluka tomiyeba tata alobaka babelge baza konyokola ngai
boza kosala boyo nyonso boza kosala me ntango bana na nga bakoyoka bino mawa te. Me nzambe oyo akela mokili akela biso bato na image na ye. Siko soko tata akeli biso na image na ye, siko toza koluka elongi ya nzambe, image ya nzambe wapi? Parce que mutu akobimeli yo na nzela oyebi ete eza nzambe mutu abimeli yo na nzela. Tata mpungu ta mosusu tata Kimbangu mutu abimeli yo apesi yo message, mita mosusu yo moni mutu aliboma omoni ye lokwa clochard, me ye wana ye epai na yo olingi nzambe aya ndenge nini? Biso nyonso kati na biso tozalaka na nzambe kati na biso, tobotamaka na bo nzambe kati na biso. Saint Esprit, nzambe molimo santu Kimbangu ya tu olingolinga te, eza ye, eza ndenge wana. Olingolinga te, mundela yebi nani Kimbangu ya tu. Me biso toyebi te parce que biso toye kobotama na molili obanda ntotila. Tango ntotila akomi premier chrétien, mwana na ye ya mibale tinga ntsakwa oyo abomaki ya na ye mpona makambo ya bamvwela, ye akomi Alfonso Premier. Alors roi ntotila ye wana oyo aza koya kozombisa royaume. Songa nzela aza kosala kolakisa nzela mpona chambre à coucher à tata, parce que le tout partira du Congo Kinshasa. Bon, tant que biso toza kobundela Congo Kinshasa, parce que za chambre à coucher, soko babomi yango bapandi yango donc babomi nzambe akufaka te, parce que Congo eza kombo ya tata bolingo. Alors ntotila ye wana akoya ovanda ndenge toza kozonga na royaume divin, premier royaume nzambe asala na mokili na planète Terre. Ezalaki royaume ya Congo Diantotila. Ezalaki royaume tribal te oyo bandeko na biso ba Congo na bandeko ya Angola baza kokomisa o biso bane Congo, ezalaki kaka mpona ba Congo te. Luvunu wana tribalisme oyo nzambe asala biso te na tribalisme. Bakoko na biso ya mbonzala mpanda na kaka kitereki nabo babotaki bana 24 bazalaki na tribalisme te, bakabulaki biso te. Babotaki bana 24 na bana 24 okomona mwana ya misato komona ye mongo ya mobali, mwana ya misato aza mobali, mwana liboso lukalakala mbela zazi oyo tobengaka kake yindi mwana liboso mobali, mwana ya mibale mama kukiele yindi mwana ya mibale na linya basi mais lelo mbuta songa nzila mekana ko expliquer biso po bandeko bakolanda lelo bakocomprendre te makambo oza kobimisa lelo ke koko nzala panda abotaki bana 24 mais siko bana wana nyonso tu bakenda wapi? Lelo tozomona olobi bana mwana misato azali mongo, mais bazali wapi? Bakenda pe wapi? Bon, matondo bana wana bakenda wapi? Tango mokili esalemaki toza na 4 coins cardinaux, toza na 5 coins cardinaux te olanda ngai na bokebi. 4 coins cardinaux ezali 4 continents oyo tata mokeli nzambe wa banzambe asalaki mokili na ye, akabolaki barasi minei: moyindo, rouge, motane na pembe. Mutuna continent na ye. Chaque race ezalaki na continent nango. Na chaque race nzambe wa banzambe apesaki bakoko minei oyo bazalaki na ye bakoma banzambe na chaque coin na bango. Yo ya moindo mpumutulendo yo eset eza este ya biso. Apesi nirvana ya ye, Elohim Jova ya ye, Allah ya bango, espai. Soko lobi na ba-Arabe ke nzambe na bango nzambe mpungu, bakotisa yo ke nzambe na bango eza nzambe mpungu te, nzambe na bango eza Allah. Ce n'est que normal. Soko ke pa ba bouddhiste otisi bango ke nzambe na biso, nzambe na bino ye wana Allah, bakotisa yo te. Allah aza nzambe na biso te, nzambe na biso nirvana. Izarau nirvana.
soko kepa mindele otsi bango nzambe na bango ala ou bien nzambe mpumba ko epsa yo ke non nzambe na biso eza wana te nzambe na biso elo njoba bon epai na biso bato tobotamaki toyaki liboso na mokili oyo tata asalaki mokili na biso mokolo ya misato mercredi ezalaka mokolo mosantu ya biso bayindo babudiste baza jeudi bamusulman baza vendredi bamosusu baza na shabbat donc bachrétien eza ndenge balobaka dimanche mais bachrétien ngai moto asali chrétien mpona akomisa yo boumutu est-ce que chrétien elobi nini chrétien elobi nini parce que bato na bato baza na minoko na bango parce que lelo moto asonga nzela bachrétien bango balobi ke nzambe aza kaka moko mais eza kaka bapelation ya bakombo mais Dieu le créateur balobi ke nzambe aza kaka moko ye wana akela biso bon lelo bachrétien so bazolanda yo boye réponse nini okoki kopesa bango parce que lelo bachrétien balobi ke jésus ye wana nzambe donc nzambe azali moko bapaster balobi ke ya solo bino bozolobela bokoko bozali kobunga nzela parce que bozomema bokoko na ndenge ya malamu te mais kaka koexplike est ce que nzambe oyo bango balobaka jésus bango balobi ke epai na bango nzambe apemaki mokolo ya 7e jour ntango asalaki mokili alors ntango yo ozoloexplike biso boye yo koloba nini na likambo wana makambo wana eza luvunu lokuta bachrétien ngai nalingi otuna nano bachrétien baobenga bachrétien bango nyonso bachrétien bachrétin basarazin tuna basarazin baperdu balieni wana oyo balokota buku wana na fulu ya bacolon missionnaire na kombo wana bakoma koresite na minoko na bango lokola bachaku soko chaku ayekoli kombo na yo bangalenga mais ayebi explication na yango te mais aza koresite na ye ti alors bandeko na biso bachrétien biso tu nga nazali te chrétien te nga nazalaki servant pembeni ya bamvwela nga naza koservir na obomisa artar tata bimela ngai na artar nazali na 9 ans alobi tombola tablier wana oza kotia biloko wana awa eza ndako na ngai te tombola tablier wana natamboli tablier alobi longola lisusu oyo ya moke otie wana na longolo ya moke abi omoni nini nabi namoni karo abi bo karo wana ningisa yango eza koningana nayeti wili eza koningana alobi bo tombola karo natomboli karo atuni omoni nini nalobi namoni lisita liboke ya elamba ya pembe natie bango nyonso en épreuve alobi fungola na hésité amoni mpe na bangi abi kobanga te eloko moko eza te nafungola omoni nini namoni mikuwa bakretien bakende na baeglize nyonso bayela bango kombo ya jésus na bible esika basango batelemaka batiaka bakupe batombola bafungola bakaro wana bakokuta mikuwa bakendeke na basimetiere baeglize na bango ezali basimetiere eza baloge satanique basango bayela bango bible na kombo ya jésus bango moko baza basataniste bapede bayela biso Sodome et Gomorre bayaka da Congo aller conquérir la terre promise itokende kosodomize bango baza koloba bachrétien ce sont des pédés non bango basemba balokota biloko ya kopola na fulu ya bakolo ndenge nini bango bakoya kopesa biso biloko ya kopola parce que biloko wana ya kopola ekoteli biso na 15e siècle tuna bachrétien avant 15e siècle avant Nzingankuvu wana biso à se convertir na christianisme molili kindoki ekota na Congo bayindo bakoma baesclave ya mokili mpona jésus na bible pape Nicolas V le 8 janvier 1454 bakala yango na Google le 8 janvier 1454 catholique bachrétien ya jésus bakomisa bayindo baesclave Nicolas V mokonzi ya mbongo na bamosele. Alors tuna bachrétien loba na bango message oyo napesi bino
bana bilaka ya kimbangu ya tungle pa yoso bozwami webisa basi pa pasteur nyoso songa nzila ya kimbangu ya tungle aza koluka bino alobi boya ata 100 000 ata 300 000 pasteur basimba bilokota boya bomela mbondo tokosilisa yango na mbondo tomela mbondo totala nani banani baza kosalela nzambe na mosolo mbondo mondele ndoki alongola mbondo mpona akotisa molili na mboka akotisa lokuta luvunu akotisa oyo kikadia mpemba kinchor ekota na kati ya terre promise tule na ngai bakretien wana balokota biloko akopola na bafula bakolo missionnaire catholique nani amona elongi yango ya jésus bayebisa ngai jésus yango azalaka ndenge nini aza ya rasi nini tunelanga bango bon loba na bakretien ndenge nini bachinois baindien baza kosedevelope na bonzambe na bango na bokoko na bango ndenge nini bamusulman oyo arabie saoudite okende na badubai koliaka banyei banini kuna basambelaka jésus batongi bamboka na bango na jésus mboka oyo basali na 48 oyo bakrea ya lokuta israele na bible wana bible basali na 325 le 20 mai date oyo mobutu atiaka ya impere ya kindoki le 20 mai 325 na concile ya nicéen na Turquie basaleli bino bonzambe na Turquie bible définition ya bible oza na poto ozwa badictionnaire place moko te na bakoma définition ya bible ezali parole inspirée de Dieu non la bible ezali diminutif ya kombo bibliothèque na France awa sika bana bazali bana na biso na France balobaka je vais à la Bible donc akei na bibliothèque je vais à la Bible na latin babengi yango biblia donc bibliothèque oke na grec na Athènes kuna na Grèce bakoyebisa yo biblos eza bibliothèque ensemble des livres bible ezali bon toloba mbuda songa nzila toloba ke bible nde bapaster basimbaka bible na Afrique na Congo donc ce n'est qu'un livre quoi donc ezali ka livre donc eza livre sacré te mais balobi ke ezali parole inspirée de Dieu te ezali livre mais bapaster bango baza koloba balobi ke bible ezali livre oui mais ezali livre sacré ya nzambe eza livre sacré te soko bible eza livre sacré soko coran eza livre sacré soko bible eza livre sacré balivre mosusu mpe ekoki kobima te parce que livre sacré mpe bizalaka moko te pourkoi balivre mosusu ekobima basali yango na Turquie to bana bapaster oyo bayebi te basimba bilokota mpona bakosaka bato mpona pesa bazwaka escroquerie spirituelle oyo baza kosala eza escroquerie spirituelle bapaster oyo bakoloba bapaster ce sont des pédés des satanistes bagege ngai na lancé défi bolukela ngai bapaster tomela mbondo ti pourquoi ekokute bino combien ça vous demande combien bolobi mpenza meme bapaster oyo basalaka baligablo wana na bango baligablo na bango bazwaka badime bazwaka baofrande bakosaka bakabolaka mabota bana tunelanga bapaster soko bango baza bato ya nzambe ndenge nini baokabola mabota alo mbuta ekala songa nzila mutuna moko ezali ntango tozolanda yo tomoni esika moko ozobenga mfumu kimbangu na kombo mosusu kombo moko ozoloba wana kimbangu diantungunwa voilà kimbangu diantungunwa alo bato ebele lelo baza kosala confusion ezali bato balobi ke ya solo bakimbangise bareligio ezali lelo soto bato bazoloba kombo ya kimbangu balobi ke eglise kimbangise yango moto esali ke lelo kombo ya kimbangu bango babengi Simo Kimbangu eyebana na monde mobimba alo bino lelo bolingi bozosala deba neti na bakimbangise bochange kombo wana ekoma diatungunwa kombo wana ewuti wapi songa nzila bato ebele bazolanda yo pourquoi kombo wana diatungunwa
mokili ye eza mystère oyo arevelaka ba mystère caché ya ye mpona biso nyonso ya ntunguno. Alors oyo oza koloba na ngai église obengi yango église kimbangiste, n'est-ce pas? Église kimbangiste. Bon, biso toza makambo ya bamindele ya bamvwela te. Église wana obengi kimbangiste eza église ya kimbangu te. Na ndenge nini? Ezalaka église yoka ngai te otuninga motula tikelana na pene mozindo. Matondo mini. Balobi titre na yango ezali Église de Jésus-Christ sur terre et non Église de Kimbangu sur terre. Bango bazali Église de Jésus-Christ sur terre, baye kobimisa tata na biso abimi envoyé, ya envoyé mususu, bakomisi envoyé spécial, ya soi-disant Jésus balobaka aza envoyé mwana ya Nzambe batinda ye mpona biso. Babimisi mususu tata na biso envoyé spécial ya envoyé mususu. Église de Jésus-Christ sur terre, EGCSK. Yango bobengi bapakoli tata mafuta o église kimbangisi te église de Jésus. Video eza wana papa Diangenda aza koloba ke basalaka bango lavage ya cerveau. Le 3 octobre 21 bakondane mobikisi na biso mvuluzi na biso tata Kimbangu Biantunguno. Bakondane ye à mort. Na bato bayeli biso kombo ya église bamvwela. Bakolon. Soko mvuluzi Kimbangu Biantunguno azalaka envoyé ya Jésus. Ndenge nini bato ya Jésus bakolon bayelaka biso Bible na kombo ya Jésus. Pourquoi bazali kokangaka mvuluzi Kimbangu Biantunguno? Pourquoi bazali kobomaka ye plus de 59 fois? Akufaka te. Pona nini botuna bango siko motuna wana video pe papa Diangenda aza koloba basalaka biso lavage de cerveau moto moyindo azali Nzambe na 21 le 3 octobre papa Diangenda avec 3 ans et 7 mois basuli mwana ya 3 ans et 7 mois ou mona 4 ans pour ko créer ligablo na bino na 1956 na nani na patron ya papa Diangenda administrateur colonial belge monsieur Peigneux moto asala a créé église de Jésus-Christ pona ba créé yango moto ayi kobetisa makambo papa Emmanuel Bamba basala nini na bango susu balanda oyo mvuluza alobaka teke ngai na kozonga kuna te okosala lingomba ya baindo kintwadi kia bandombe moto ya kokita na ngai ya kozala chef spirituel na bino oyo ya kosala mosala na place na ngai kombo na ye Mpadi Buka Makengo Nsuka Simon Pierre botika ye te 3 fois aza kolobela nani aza kolobela papa Bamba aza kolobela papa Mpadi Buka aza kolobela papa Ngomalasi baza na prison na Katanga. Mais Mbuta makambo solo baboy est-ce que bakimbange c'est ta bayoka boy est-ce que bako contredire te parce que bakimbange c'est makambo te amité na kata lingo ba kimbange ngai nazali songa nzila ya Kimbangu ya Ntungu naza na ba preuve naza na nyoso toza na mukanda mosanto na biso toza na lettre tokomelaka bakimbangiste na octobre na août 2014 mukanda na bandeko na biso bakimbangiste bino boza biso nyonso toza bana tata moko bino boza kobelela mosala tolingi toyeba ifo tosanga ana tokosanga na ndenge nini bino boza wana mukanda nini bino bozambelaka bosalelaka na mukanda bosalelaka komo tata Kimbangu ya Ntungu ezalaka te na babiloko na bino nyonso kombo tata Mpungu Tulendo ezalaka te me boza na kombo ya Kimbangu na munoko na bino me na bamikanda na bino esika moko te bokoma kombo bakoko na biso boza kosalela kaka mukanda oyo yaka ya bamvwela ya bapaya tokomela bango mukanda ezali na kotindela yo soko tosilisi awa na kotindela yo mukanda tokomela bakimbangiste
me mbuta sikoyo motuna ya muke mbute yali diantungunwa matono mingi sikoyo papa akei atiki bango na lavage ya cerveau papa Diangenda balobaki moto moyindo azali nzambe basalaka bango lavage ya cerveau sikoyo moto moyindo azali nzambe papa Diangenda akei eske bakimbangiste wana bato ya église de Jésus eske basi basali babimi na lavage ya cerveau batikala na lavage ya cerveau baza na mokanda mosantu te moki ya kwanza eza te baza na nini eloko moko te baza kosalela biloko ya bapaya na bilei na biso ya 13 tuku moko na sambo mokanda mpo na bandeko na biso bakimbangiste yango yoti naza nango ti tokomelaka bango le 20 août 2014 mpaka matiki na Londres mpaka matiki mwana grand chef coutumier ntotila ye wana eske bareponda biso kutuna bango papa akei ya lavage de cerveau sikoyo bango batikali bakomi kowelela eske sika bonzambe ezalaka kuvuna na ezalaka te sikoyo Féroce akomi wana Féroce achange date de naissance na ye video eza wana mama Marie Mwilu mwasi ya papa Paul Okina ambassadeur Paul Okina que son âme repose en paix mama Marie akoma lelo azonga nkamba banyokolaki ye baridikilisaki ye bavideo eza wana video choc je m'appelle Marie Mwilu Diangenda video choc bobetango na YouTube okomona ndenge balekisaka kianga nazwa pouvoir ekianga na changer date de naissance akomi lisusu grand frère ya mama Marie mama Marie azali mwasi akoki kokumba bango te abi bon bopesa na mwana mobali parmi ya mibali bakumba biso na lingomba lokwa bapapa to bakei balekisi kiangani bon bandeko na ngai ya bakongo pourquoi balobaka kiaku kiangani kiangani sikoyo yo koti oza Simo Kimbangu kiangani donc Simo Kimbangu eza ya yo te eza ya bato elobeli bino deja Simo Kimbangu ya yo te ochange date de naissance eza usurpation mpona okoma incarnation esika nzambe bonzambe ezali okoki kokosa te osotoproclame yo komi nzambe ya mpungu oteta oseproclame yo nde Kimbangu dia ntungunwa sikoyo Kimbangu dia ntungunwa ntango azalaka kolakisa bato avant bakanga ye amkende komitika azali kosala makamu isi ya minene ti bino banzambe sikoyo mosusu nzambe ya bakoko aza na mbandaka ekengani nzambe una nzambe banzambe bakomi ebele na Congo bongo Congo yango ekoma boye ndenge nini sous l'emprise ya démon ndenge nini papa na ngai donc loba na bango biso toza na biso bana bilaka ya Kimbangu ya ntongo toza na bapreve tu tokomela bango bareponda biso te toza na bapoint oyo toza koreproche bango tuna bango bakimbangisi mpona nini baloge masonique eza na kati ya nkamba mpona nini baloge ya baeliminate eza na kati ya nkamba mpona nini barosicritien baza na nkamba mpona nini basorcier bazalaka na nkamba mpona nini ndeko songa nzila bakimbangise mingi toyamba bango balobi ke bino bolobaka boakizaka bango ke ndenge papa Diangenda bane koloba ke Rose Croix aza Rose Croix akota na basaso ki mais eloko wana na kati ya bolimbisi ndeko songa nzela na kozongela yo na kopesa maloba alors bino sikoyo boza koprouve eloko nde eza koprouve ke na kati ya nkamba wana nalingi kaka nazwa yo na 1 minute napesanaka 30 secondes Changuma aza nani akende nkamba babomi bato ebele na bambenza Changuma aza wana na nkamba na mai ya nkamba Changuma boyebi ye bon pasteur oyo akendeki bareunion ya baframason bavideo eza wana na nini balobi oyo ezaka moyen de vivre eza wana te mais bino boza komona bokomona te boza na misu me boza komona te video eza wana ya pasteur ya église kimbangiste na bato reunion ya baframason eza wana te
basala ye mpe bataki alobi no ezaka moyen de vivre yo alobi yo mwana ya nzambe okomi kokota na tempole ya bazabulu mpona moyen de vivre yo oza no mwana nzambe te tokokosa kwa tozwa nini bakimangisi bayebi ke bapaster na bango bakendeki bareunion ya bafamason tokokosa kwa tozwa nini biso tokosala te biso totambolaka na mwinda kimbangu lya ntongo biso toyeba correcteur soko biso tokoti eglize eza te eglize eza mindele baeglize ekozala te bamoske ekozala te bango baza wana bayebi operation eza koyela bango bakobamba bango mabanga bamingi bakokufa papa diange nalobela bango te papa diange nalobela bango te papa diange nalobala bango te ke bavrai kimangise bazalaka libanda mokolo bakozonga bakosasa bino sikoyo banani baya libanda papa mbenza aza wana asalaka kina nguma cha nguma bavideo eza wana mpona nini boza kolanda bavideo boza kososola te boza kotya teme na bonzambe na bondoki eza biloko mibale alo mbuta songa nzila motuna moko ezali diantungunwa lelo eglise kimbangisa balobi ke papa abotaki fumu kimbangu kombo na ezali papa kuyela pena mama luezi babotaki ye bino kombo ya diantungunwa wana tolingi toyeba parce que euti wapi biso toyebi ke solo eglise kimbangise toyebi ke mutu aboti papa fumu kimbangu ezali bongo kuyela pe na mama na ye luezi alo kombo ya diantungunwa ezali kombo ya papa na ye biso topotaka kombo ya papa nga nazali kongo alenga donc lenga ezali kombo ya papa na ngai alo lelo diantungunwa euti wapi kozanga koyeba ezali liwa oza kotambuluka nisi oza motu me yo sokufa yo sokufa papa kuyela mama miezi yaya ya mama kinzembo nguluzi kimbangu diantungunwa kananga malamu olandaka malamu babokolaka ye na bafamili bandeko bangai bofongola matoi pe boyoka esika nyonso boza na mokili mobimba bandeko bangai bofongola matoi pe boyoka esika nyonso boza na mokili mobimba ezalaka na lutendele batiaka ye na tono ya side babwakaki ye na se ya mai bango bakanisaki akufie na nguya na ye nzambi mpungutulendo fumu kimbangu asekwaki atambolaki likolo ya maye atiaki lokolo ne na libanga mpe etikaki elembo ya kokamwa kombo na ye nanie batiaka ye na tono ya side babwakaki ye na se ya ebale bango bakanisaki anyonge na nguya na ye nzambi mpungutulendo abimaki mpe asekwaki atalisaki na bango banguna ete bozela ngai oyo nazonge yanga na bino nano esili te kombo na ye nanye kombo na ye fumu kimbangu tata simoni moyindo nzambe na banzambe mokeli akela likolo mpe na se lolenge ya kabola mokili na ye na 4 kona asali este weste nord mpe na side lolenge ya kabola biso bato na baposo minei lolenge ya kelela biso bareligion asali judaïsme asali islam
asali bouddhisme ya biso baindo ezaki ntwadie lolenge ya mikabola bonzambe na ye na 4 races les 4 êtres vivants ya biso baindo nzambi mpungu tulendo ya ba judaïste nzambe Jehova ya ba islamiste nzambe Allah ya ba bouddhiste nzambe Izwara bato na bato basambela bonzambe ya bakoko na bango tobungisa bonzambe na biso tala esika moindo koma na mpasi topesa lelo mfumu kimbangu mokongo moindo tala esika okoma na mpasi tobosana pasi nyonso fumu kimbangu amona mpona biso eza pasi soki tokolanda mfumu kimbangu te moindo okosala eloko te soki tokolanda mfumu kimbangu te africain yeba okosala eloko te fumu kimbangu aza motindami ya nkolo yezu te fumu kimbangu aza motindami ya libota baindo ozala na amerika oza mwana mfumu kimbangu obotama na amerika wese bakoko batekamaka boumbu kuna yango obotama kuna source na yo ezata kimbangwe fumu kimbangu aza motinami ya nkolo yezu te fumu kimbangu aza motinami ya libota baindo nyonso fumu kimbangu ayaki mpona loposo mwindo fumu yezu ayaki mpona loposo pembe fumu buda ayaki mpona loposo rouge fumu mahoma ayaki mpona loposo jaune takimbangwe tatatala pasi omona mpona biso baindo tatatala kokanga mokangama mpona ngai moindo tata konyokoma onyokwama mpona ngai moindo kasi ya lelo yo topesi yo mokongo bandeko na ngai tata nyonso oyo aboti bana na ye azalaka na posa bana bayeba ye mpe basosola ye nde tata na bango ebongo biso lelo tobosana fumu kimbangu topesa ye mokongo tokoma kokumisa batata misusu kala pasi soki tososoli ye te tokosala eloko moko te tokozala kaka na pasi fumu kimbangu azali motindami ya tata nzambe nkolo nde amimonisaki tomona pasi oyo ye amonaki konyokoma oyo ye anyokomaki mpo na biso kasi lelo oyebi ye te tata nini yango alingaka bana na ye babosana ye mbelela nzambe ya bakoko na yo tata mpungu tulendo tata belela takimbangu tata belela tata mpadie tata belelaka makimpa vita mama belelaka tata ntwalanie tata Filipi Mbumba tata tata Matai Mwanda tata tata Sima Utoko tata tata Andre Masua tata belelaka nzambi ya bakoko belelaka takimbangwe belelaka makimpa vita mama ya vita kanga mama belela mama luila mama ya ndona nzinga mama belela mama futa mama mama kenge lufuma mama belelaka makinzembwe belelaka nzambi ya bakoko na yo koko nzala panda kaka kiteleki na mbwe
tata Kimbangu tata tata tala pasi omona pona biso bayindo tata kokangama okangama pona ngai moyindo tata ondima konyokwama pona ngai moyindo kasi ya lelo yo topesi yo mokongo tata na histoire bokoma kolakisa bato histoire ya bato misusu bolakisaka bato histoire na biso bolakisaka bato ndenge bakangaki mama Kimpa Vita batumbaki ye na moto na mwana na mokongo botalisaka bato ndenge bakataka tata Mpadi Buka motu na poste ya Bokota mpe nsima ya mikolo misato azongaki na bomoi okoma kosambela nzambe oyo bakolonisateur bamemela yo banda osambelaka yango nini esi okeli libondeli nini yo osali oyo epesi kimia na Afrique kaka guerre na guerre sosola Congo yo oza libérateur ya Afrique Afrique mobimba ezozela ekangolama na nsima na yo Congo okisa likambo ya nzambe maloba eza mpa na yo mbuta songa nzela yo oza songa nzela toza koyoka yo tikanga na silisa tikanga na kokataka ngai te ndeko nanga pardon matondo tikanga na silisa Kimbangu bya ntongo na babotaka ye te babokolaka ye oui ayaka wana parce batindaka ye papa ku bya luna mama miezi babokola ye abandi koyesa bango bakombo ya bakoko na bango bazala apa bango bazala apa bakoko bazala mona bandi koyesa bino mama miezi akufi atiki ye na epa papa Kinzembo epa ya mama Kinzembo nzambe ya ye na mokili apesi kombo na ye yo moto ya mokili oyo yakela yo kopesa esu kombo yebisanga yo kopesa ye kombo natuni yo te maloba epesi voilà biso bakeli biso na image na ye babokoli Kimbangu akoli wana mama Kinzembo mama miezi akufi atiki mwana na mama Kinzembo na ndeko na ye Ndongala na Mvula papa Ndongala na Mvula mobali ya mama Mwilu Kiwanza babotaki bana 4 mama Neli mwana liboso ya mwasi papa Kisolokele mwana mibale papa Dialungana papa Diangenda bana minei mama Mwilu aya na mokili na 1880 oyo dati mama Mwilu aya na mokili Mbuluzi Kimbangu bya ntongo ayaki le 24 septembre 1889 et non le 12 septembre 1887 pacification ya Mvwela bamvwela bazwaka bana wana misato bazalaki bana mike na bibliaka bafoto na Facebook ezali place bayaka kokotisa désordre spirituel bayaki kokotisa falsification na prophétie ya Mbuluzi ya 44 aloba nini na prophétie ya 44 bato baza koloba bango ba église kimbangiste ezali awa bato aza kopesa bango malédiction peuple jida basambela koleka bikolo nyonso mpona bazala sauve parce que batrahisa ngai bazali lokola jida wana atrahisaka jésus yango batuni ye batata na biso batraître bayaki deux visiteurs militaires d'origine bakongo étaient spécialement autorisés à rencontrer Mfumu Kimbangu et à discuter avec lui wana ezalaki le 17 juin 44 na 16h
Voilà, na kati ya Congo. Na kati ya prison. Na prison na Lubumbashi. Na Lubumbashi, na Kasongo. Sergent Major Kimbanzia Timothée na papa Jean-Paul Kiansumba. Bazwaka bango po bakende lisusu kobimisa mbuluzi maloba soka ko changer ba prophétie lokwa bato atembe bazalaka na nzoto aza mutu mena molimo azayinza ba yaki kobanda na bato ya kela batuni pourquoi avez-vous été arrêté mbuluzi Mfumukimbangu a répondre bango je n'ai pas été arrêté par l'homme blanc. Je m'étais rendu moi-même car j'avais été trahi par mes frères Makutu Mpioni. A trahir Makutu Mpioni. Alors, depuis mon arrestation, la majorité des gens de ma contrée a été convertis au catholicisme et au christianisme. Mais c'est pour rentrer dans l'asservissement, car c'est un instrument du colonialisme et du racisme. Pour l'église qui m'a dit c'est dans la christianisme, pas à ma chrétien. Mais vous allez voir que mon nom Kimbangu sera très grand. Et le monde entier viendra dans la contrée d'Inkamba pour rechercher mon nom. La contrée d'Inkamba, on construira des temples extraordinaires et cela entraînera une croyance extraordinaire en Jésus-Christ et non en mon nom Kimbangu. Yango na 44. Pour dire bakimangisi bana ko publier ba prophétie ya tatate. Parce que bayemi ke baza na kati ya falsification. Baza na kati ya mpipa ya mulili. Baya ko bebisa mission divine. Baza ba peuple Juda yokal na Sirisa. Dans la contrée de Ngombe Matadi, vous verrez des grosses bassines se remplir avec de l'argent de tous les pays du monde entier. Par contre, les populations de cette contrée devront prier très fort, plus fort que les autres, pour être sauvés, car ils m'ont trahi. Ils sont pareils à Judas, car ces derniers avaient trahi Jésus. Mais il reste peu de temps. Je demanderai à mon père d'aller les rejoindre, afin de vous donner l'indépendance totale pour toutes les nations noires. Il reste peu de temps pour que cela se réalise. Wanana 44. Car je demanderai en base aux anges, et ces derniers le feront à mon père. Ainsi, je vous l'accorderai. Patata wana batuni lissus. Lukwa bayaki ba complice ba traître na service ya ba colon. Na bamvuela batuni à propos. Qu'est-ce que vous appelez indépendance? N'est-ce pas un rêve? Parce que vous en avez boloko ba condamné à mort tout ça, ba changer comme à 30 ans. Mais au moins te yo na boloko. Yo ko sala indépendance, ko sala indépendance en ndenge. Ils ont rêvé. Batuni, et comment demanderez-vous l'indépendance? Parce qu'il y a la prison. Croyance ces athées. Et comment demanderez-vous l'indépendance? Et comment l'obtiendrez-vous? Vous nous avez vous expliquer, en vérité, je vous l'affirme, je m'adresserai en bas aux anges qui a l'air tout. Maton. Mon père. Mbuta Ikala, vraiment, Maton Domingue, tout ça, la tango. Tata bengi bango ba Jida basambela koleka bikolo nyoso siko bango nde bakoya koluka ba ya koluba makambo tata Kimbangu diantumuno eza kombo na yo nzambe apesa yo ya yaki nango na mokili basango balingaki kombo wana te yango bapesaki bakombo ya baptême simo eza kombo ya baptême ya kokata lien ancestral héréditaire yo longola kombo na prino opona nini ebosiko pourquoi bolingo garder tata na biso na kombo ya Simon. Parce que yé moka lobi bobenga ngai diantungu na kombo na ngai. Papa mpa di buka makengo ntuka. Abenga ye diantungu na biso to botami na nuteno. Siko bino boko tuna ngai makambo wana. Bato baza ko ba ko tuna kombo wana parce que kombo wana eza très puissant. Eza ko bebisa misala na bango nyonso ya mpipa. Akomi kuyungana. Fero sa yedi makambo na olobati. Na bitumba molimo fero sa beta makati. Siko ya ifsa bato ba ya zanzambe. Mais devant son andila na mpaka matiki na bituma molimo to beta ka ebo nyama bon taba. Iso so na timbe ya molimo to beta ne za pikaka. Matondo mingi Mbuta Ikala. Mbuta Ikala matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso ya émission bokoko ba yindo to yambaki bongo Mbuta
ikala songanzila mbuta songanzila tomoni olobi likambo ya indépendance alors tokotala mozindo na likambo pamba te toza kosala ngonga likambo indépendance le 4 janvier 1959 eloko nini elekaki na Congo mpona likambo oyo etali kimpwanza indépendance na biso parce que likambo oyo toloba oyo etali bongo indépendance yango tolingi to omekana kosembola biso eloko nini eleka le 4 janvier 1959 Fumukimbangu rôle na ye asalaki nini parce que outi kolobaki na prison ye aloba atunaki eke yo oza na basoda ti alors le 4 janvier 1959 eloko nini eleka indépendance ya Congo esalamaka ndenge nini et puis total kimpwanza ya Afrique mobimba meka koyebisa biso biloko la misato mpo tonange na biso na suka masolo likambo indépendance ya le 4 janvier 1959 lokola biso Fumukimbangu matondo mingi nakanisi makambo ya le 4 janvier 59 biso nyonso tokotamaki te na 59 bakulutu na biso bazalaki bao babotamaki na ba 59 58 bazali bana mike alors kozwa masolo nyonso oyo bayeli biso oyo baza kolakisa biso ndeko moko ya kongole oyo akendeki kobunda aza te bato oyo batelemaki oyo baponamaki tata se aloba yango na baprofesi na ye ya 22 aloba baprofesi ya 22 epuis aenimera mpe lisusu na profesi ya 44 alors le 4 janvier ndenge ye moko alobaka Congo na ye ekozwa indépendance mbala mibale. Le Congo aura la première et la seconde indépendance car ce sont des promesses divines. Aipsipe bango, le roi Nabino Belge a kozala emprisonné mais akobimaka na puissance ya éternel d'Amempo. La première indépendance sera aussi obtenue par la puissance de l'éternel d'Amempo. Les noirs chassera les blancs de leur terre. Il se produira beaucoup de miracles. Les blancs trembleront à la demande de cette première indépendance. Il y aura beaucoup d'obstacles, mais les élus vaincront et auront la puissance de l'éternel d'Amempo. Car ce sont des promesses de l'éternel d'Amempo. Donc, zali plan oyo tata sasala mpona Congo. Bandeko na biso baza koyeba valeur ya mabele ya Congo te. Bandeko na biso baokanisa Congo wana biso tobengaka chambre à coucher ya tata. Baza kokanisa yango eza ndenge moko na bamboka nyonso ya mokili. Tala place kobunga ezali. Balingi kososola te ke perso ya humanité eza Congo. Congo nde esali mokili to mwana. Congo, ba mathématicien, ba physicien, ba nani to lelo ba lo ba arithmétique pona bakoko bakene na Égypte ba utaki na Congo. Matamboli ti ba ke kotonga ba Afrique mobimba bana batondaki 12 tribus du Congo esalemaki parce que na 24 bana ya koko nzala mpana na kaka kitereki napo na 24 wana bazalaki 12 filles 12 garçons. Tango bazwi mibeko ya tata ke balisa leki ya bala leki batondisa nkuna ya STO ya Congo ya totilo lelo comme Afrique babini bango ndenge tata tindaki lukala kala mbela zaza bali kukele mongo bali Sudana ti basali 12 tribus oboyo kaka 12 tribus du Congo et non 12 tribus d'Israël parce que Israël existait na bato batangaka Bible nga naza kopesa bango naza kodécoder naza kopesa bango code ke na place bango baza koloba peuple d'Israël il faut pas lobaka peuple du Congo parce que ils ont Congo ils ont Israël te perso humanité eza ya bato mwindo eza ya mindele te et bao lelo basali Israël basali yango na 48 baluka bakarte nyonso ya mokili ya kala ava 48 komo ya Israël ezalaka te ezalaka Palestine et mabele wana na Egypte eza mabele moko nga na uta kuna na kola kuna na tanga kuna nazwa baki na ngai kuna na Israël wana o basala na 48 donc elati na Sinai batiaka ba fil de fer lokola ba parcelle mibale bochemir mais mabele moko bango nyonso bakopartage plage ya mer rouge to soko Moïse akabulaki mai akendeki Arabie Saoudite Yemen Soudan ayaki na Congo
Et non, à côté qui Israël ya lokuta. Israël bango babomba balongola kombo ya Congo. Congo ya ka. Bakotisa Israël. Bakotisa yango na 325 mpona ba effacer kombo na yo. Kombo ya Nzambe na yo. Balingi kombo ya Congo ezala te na mokili. Po Congo ne Nzambe. Alors bana ba ange dessus. Ba fomeno bakita. Balobaki ba kontrole mokili. Bazanga mabele, bangona bazwa mabele ya Palestine, bakreya Israël. Bangona bazwi Ukraine, mabele ba Russe. Bangona bazwa mokili, basaila bino ba Facebook ba nini nyonso eza bana wana ba Yuda. Ba ange dessus, ba reptilien, baza batote, baza ba reptilien. Baza na ba cerveau ya ba reptilien, baza na makila na mtema ya ba reptilien. Baza ba être humain te. Alors yango tata lobai na bango ke mboka na ye ekozwa indépendance deux fois. Mbulusi Kimbangu Biantungu na bandeko na baolanda ngai vraiment basosola place wana. Azali mutu lokola biso nyonso te, pardon. Ngai na isala nga malili na nzoto nga naza mongo. Mais tata lobi ukoma mukongo. Mais bino moko yo aye pai na bino abengi bino ba jida. Osambela koleka bikolo nyonso. Mais boza kozwaye lokola ye azaka mutu pamba. Okupa musu baza kobenga ye azalaki ngunza. Mais ezali blasphème. Baluka basambela penda batuna Kimbangu azali nani? Ufandi abolala banda kolela Kimbangu azalaka nani? Okomona kiye Kimbangu bosakana na yo bomone lokola mutu pamba. Kimbangu c'est le divin en personne. Avocat na Belgique comme na Pierre Chomé. Pierre Chomé na yebaka te tango na uti Israël na 85. Na ye na Bruxelles. Na yebaka te ke Jules Chomé azalaka avocat ya Kimbangu. E na tango wana nazalaka mona Kimbangu te. Na tango wana nazalaka na christianisme. Mais Pierre Chomé aza wana na Bruxelles. Tata na ya komi livre La Passion de Simon Kimbangu. Après ça date ya le 24 septembre 89 o biso tozwa ngo papa pampa dibuka matengo tsuka bato nyonso baza kosala baligablo bavanda na Kimbangu te mutu avanda na Kimbangu papa mpa dibuka matengo tsuka prisonnier ya esco Mvuluza arekomandaka bakanga ye bamema ye de Bakongo tina Katanga c'est papa Emmanuel Bamba. Bamba zalaka apôtre ya Kimbangu te. Bamba zalaki escroc azali kosala ba magie lokuta ke ye Kimbangu. Ya Mvuluza kangaka ye apesi mopepe bakanga ye bakolo bakanga ye bazwi avion ti bakende na Katanga. Oh bakokali kotika ye na prison ani. Tata zalaka na besoin na ye yango asalike aya pembeni na ye ayebisa ye apesa ye mission. Tango wana papa Diangenda azali secrétaire permanent et secrétaire administratif ya colon belge yo bakondane Kimbangu wa mort. Baza na Katanga na Lulwabu pardon na Kananga na ba Mobutu bangotu ba prépara bango na ba colon. Na ba papa Kasavubu mona ya chinois mindeli bazwaki bango parce que bazali ko préparer après bango. Vous avez fait bango mboka na baye kozwa indépendance deux fois. Mondele pe za bulu pe za kosala plan na ye. Mais c'est quoi première fois indépendance à liboso bazoki yango ka ya mibale pe bazoki yango ka dotolo ba na 59 tozoki indépendance ou exemple na quand poto luto ye indépendance na biso ya liboso ezalaki le 4 janvier 59. Yango date ya biso indépendance. Donc jour aba martyr. Jour aba martyr yango ni indépendance biso salemaki oyo mfumu esteki abimaki publiquement pour abunda mfumu a musique mfumu bula matali tu ele bayaki misato basoda misato to bato kaka basoda misato mfumu wana mfumu a musique mfumu esteki chef d'état major eza mfumu esteki oya mapinga armée céleste oyo badini babanda musala sikoyo basi bakiti mokili mobimba wana bazali armée céleste eza kokita o ba chevaux bokomona ba chevaux ya armée céleste o ba char bokomona ba char ya armée céleste bokomona ba avion de chasse ya armée céleste lokola bolingi komiyeba te e Mbuluzi Kimbangu Biantungu noa alobaka ekozala ndenge wana mutu moko teke oyo abako mutu asalaka boye po atozwa indépendance luvunu tribalisme yango ekotisi eboni mboka koteri tribal koko nzala mpanda na kaka kitereki na bo babota biso nyonso baloba tribalisme te moto aza kosala tribalisme ezali ki sorcellerie
aza kokabola libota ya bana ya nzambe ampu bana ya kimbangu e akorekorte semence na ye ya tribalisme osotoproclame ke yo nde longi yo nde envoye yo nde boye okofuta parce que tokomi na ngonga wana motu nyonso efo asambwa ayoka soni akosi ti bomoni o me moto azali kokosa te me moto alobaki boye te me aza kochante baparole ti lelo ekomi bakomi kosalela l'occupation. Voilà. Première indépendance, c'est le 4 janvier 59. Deuxième indépendance, indépendance totale. Parce qu'à l'Obaki, il faudra une longue période. Donc le 30 juin. Le 30 juin, c'est la deuxième indépendance. Il y a le 4 janvier 59. Alors, si vous Mindele, bakomaki ko préparer, ndenge bakoki ko changer. Moto oyo baponi eli oyo nzambe atindaki Lumumba mpona baluka baconvaincre Lumumba ti bayaki wana baconvaincre Lumumba ti na nsima basala consensus. Lumumba acede place na ye na premier imposteur premier président baimposa bana Congo Joseph Nkasavubu parce que azalaki pion ya mindele bamarionnette nde bafayulu baosalela mindele na bachilombo moni donc Kasavubu ne mutu aliboso asalaki barrière aboyaki choix ya peuple parce que Lumumba azalaki élu na assemblée nationale majoritaire et discours ezali na bavideo na tia audio Lumumba na Kasavubu baza koswana papa Lumumba bengi Kasavubu traître au service ya bakolon ya baennemi ya peuple ya ennemi ya biso. Kasavubu aza kosalela baennemi ya peuple Congo aza kosalela bakolon babelge eza wana. Kasavubu basi bazwi indépendance. Kasavubu aza kobenga premier ministre azalaki oboyokana eke akoma chef ya gouvernement atikelo poste ya président yo komi kobenga ye bourgmestre nommé par le roi belge. Donc soko Kasavubu abengi Lumumba bourgmestre donc tozwaki indépendance te bavandelaki indépendance na biso ya liboso yango oyo tata oyo akela mokili mokolo Congo wana alobaki mboka ndenge kozwa indépendance mbala mibale po ayebaki ya liboso ekobeba bapaya bakobotola pouvoir wana ekokomaka ya bapaya ti na oyo akoya koprolonge lisusu 4e président. Alors aye basali baprolonge sous round ya 4e président oye 5e te azaka 4e po bapaya bakimi na mte balongwe na mte mboka esi ekufi aza na kati ye aye koprotege bapaya po bapaya batikala seko eza na prophétie biso tokamwa te pourquoi toza agité te po toyebi place tokomi tolia bile ya bomo ya seko mpe ya seko na livre sacré na biso te moki ya kwanza mokanda ya nzambe ya mpumu. Alors toza kozela sikoyo oyo babengaka na bible bato batanga bible mvuzali botanga bible malamu kokanga moyibi oyo ayibaka bino eloko na bino eloko bayiba biso eza bonzambe so bayibi yo bonzambe bayibi yo bomoto. Mais lelo songa nzela tozomona bato ebele baza koloba balobi ke eloko ngo bayibaki biso ezali bible parce que bible oyo baza kotanga lelo bapasteur mingi balobi ke ezali makambo nyonso ezali kuna ezali makambo ezalaki na Egypte eza makambo na biso. Alors po tosukisa masolo na biso liloba nini message nini okotindela bapasteur oyo bazolobaka ya solo bible ezali ya biso toza na droit ya kotanga yango. Bapasteur ngai nalobi na bino moto alobi ye aza pasteur de toute façon kombo ya pasteur eza kombo bapaya te. Bon, pasteur, définition à pasteur. Et ça, mouton a beaucoup la memet, ba mouton, ba brébit. Ou ba benga bandimi, ba mouton brébi na biso. Ba pasteur ne ba sala ga pona ba lesa ga bangombe. Ba lesa ga banyama wa benga ba pasteur. Ce za kombo ya bapaya. Dotolo ba ke ba pasteur ne ba te ya ka bandimi na ba église na bango donc bandimi bazane te bangombe. Ba brébi. Ba brebis. Na bango na kati ya ba ferme. Na ba ferme na bango. Bandimi nyonso bobengi ba chrétien ce sont des moutons, des brebis. Na kati ya ba ferme ya ba escroc spirituel wana ba sataniste. Alors, soko pa ye alobi livre, biso ba lobi botanga livre wana malamu. Yangoyo.
Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, Iso Baindo, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi divin. Instructeur Wana. Il sera combattu par la génération de son temps. Nana Zahagi combattu papa Mpadi Buka Makeko. Papa Diangene va combattre. Papa Bamba va combattre. Papa Kolana Makamunaye. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant qui préparera le peuple Congo, car l'arrivée du roi divin sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Vous ne savez pas encore que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand le peuple Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sur le zoo. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le tout-puissant Père Damiampo, Bisoyo Totindama. Alors, pouvoir nous tous en nous accéder. Tout de suite, tout à tout l'ombaramisato. Mais le coup, nous avons un monde à tembe. Monde satanique, majorité. Mais Mbouda Songanzila, ne mwandante malobi ye wanande mutindami de oh Fumukimbango lobaki na prophétie a dans la trois pouvoirs. Pardon. Omoni bino eloko ngana constata epai na bino bande kolanga ba Congo boza trop tribaliste. Boza trop tribal, boza bafana kuita avec. Ndeko Songanzila nga za mopanzi sango biso tozo sisa eloko yo e biso ko kena mu Congo te to kena ngona ndenge ya malamu. Mais naza koloba na ningi na banda ko répondre bino parce que bino ne bato bolandi mwana ntemi. Non, déjà mutuna ye alobi ke ye alobaka yende azana pouvoir wana yo lobi nini bato bazoko landa yo. Non, motuna yango wana mbuta ne mwanda temi ya lobaka ya azana pouvoir wana. Voilà le problème mal. Voilà, motuna yango yo répondre mais koloba te ke no bino ba Congo parce que nga ndekono na ko tuno question. Banani balandaka mwana ntemi, banani babimisa mwana ntemi elongi ya Congo yende instructeur akokoma boye yende boye banani baluba bato babimisa mwana ntemi bangala bato babimisa mwana ntemi bato bantu bato babimisa mwana ntemi mais ça ba Congo mais pour les bourri tolo ba Congo te tala mabe place zaki bolingi mwinda te bolingi bosolo te poso mutalobi bosolo bimi afingi mabe na bino yangwana. Mais lelo tozomona mais baluba pe balobaka kiseke na nzambe na bango baluba pe baza ya bango nzambe bazomona nzambe biso toni to yoka nde mozindo ya bato wana no surtout babima polele yo za songa nzila. Alors pesa biso ya no na ne mwanda ntemi ya lobaka yende azali malobe pesa melio ndeko na ngai ne konga matondo mingi bino bobengi mwana ntemi kombo na ye Zakaria Badiangira. Ah bon? Kombo na ye yango kombo na ye Zakaria Badiangira. Zakaria Badiangira. Mais voilà ça comme la personne va congolais. Mais bien sûr, autour de la question, qui quand même a continué d'être bonanga. Matondo mingi mbuda malobe pesa melio. Yoza songanzela. Mais on est comme une discussion. Moyena lobezate. Ezali émission. Non, les émissions donc toza toujours dans nzela bato bazolanda yo malobe pesa melio.
identité na ye nalingi na continue tika ngai na continue tika kobloke nga Matondo bakangaka ye Zakari Badiangera azalaka condamné à mort na ntango ya Zaire na Mobutu Sese Seko en tant que sécessionniste bakangaka ye azala na prison ti le 17 mai 97 ntango bandeko na ye bakoti babuki makala babimisa ye Zakari Badiangera ne mwana nzeme ezali titre lokola batitre ya Ntotila titre ya Nsonga Nzila titre ya Ntilo eza batitre mwana nzeme eza titre kombo na ye Zakari Badiangera asalaki na mama yemo otuna bato basalaki na ye na mama yemo identité na ye Zakari Badiangera mama na ye aza Munyanga papa na ye aza Rwandais baboti ye na Luanda botuna nano village ya tata na ye na kati ya mindele baye bakaboli royaume Congo baportugais bazwi ya bango bafrançais bazwi ya bango babelge bazwi ya bango botuna sikoyo Zakari Badiangera alias Sende mwana nzeme botuna ye alakisa bino village ya tata na yo ya bota ye na kati ya eteni oyo ya Congo Kinshasa ezalaka wapi do titre oyo apesa ya Bunyanga ezali kote ya mama na ye ofuye yango na kati ya Congo Kinshasa parce que kote ya mama eza na manyanga ya Congo mfo ya Brazzaville ye moko aloba yango eza na video ye moko aloba yango na rivière Luozi akende na mwasi na ye ya mami wana ayaka nyoka moka munene so bangi te se transformer na frère momi na nga wana ya mami wana frère momi matezo la za wana mwasi na ye aza wana deva bandimi na ye aza na mami wata kane na ye Badiangera simbaka kane na kane wana bomonaka pentacle ezalaka na kane wana te balwisa foto yango bien tala kane wana bomona pentacle siko bato baosalela mpipa bakomi barepresentant ya Kimbangu ya Ntumu ya Tata Mpungu Tulendo ya solo mais bino yalobi ye loi bon bien sûr ndenge nini okesu kosala na occupation ndenge nini oye kopresente bandeko na biso Vital Kamerhe ye aza ne Congo parce que Vital Kamerhe akotisaka ye na ensemble biso na Londres tobundi bitumba ya bato ya bundu ya Congo biso na Londres bakolo Congo ngai personnellement Nsonga Nzila ikala nazwa mbuta na ngai ndeko na ngai Lukombo bisiwaka na Lukombo tobimisa ye na bakolo Congo tolekane na émission ya la vérité mpona tolobela bundu ya Congo toloba yango eza na Londres baimage ezali alors tozwa yango mpona spiritualité na biso ya boye africaine mais ntango biso tokomi kokutana na mbuta na enseignement ke toluka livre sacré banini ezalaki te moto na moto aosala na ndenge na ye alors ye na nabi bakabwani nabi akosala nzela Congo mais ntango biso toza na banabi babomaki bandeko na biso na bundu ya Congo 330 morts massacre ya bamilitaire ya occupation ye akende komikotela te akotelaki na ensemble mpona likambo wana dossier wana pression tosalaki na Londres na badroit de l'homme ye akoki kosala na bango basuka moto aza kosala kopi na ye aza kosala bavantire na ye ayokana banda kala ya basécession ngai naza na dokima oyo basi basala balkanisation badrapo ezali baconstitution bakombo na bango nyonso na bandeko ya bako ezali république ya Équateur ezali république ya Kasai ya Grand Kasai ezali république ya Grand Kivu république uni ya Kivu ezali république ya Maniema ya Grand Katanga tout esalama mitema mabe na biso tolingi kotanga ya te tolingi kolanda bato te parce que ikala muta bibliaki mais ikala zwa makambo minene na Angleterre mpona likambo balkanisation ikala tika bana kuna atika msala mpona Congo te salaire nini monanteni asalelaka Zabulu monanteni asalelaka tata na biso Kimbangu ya Tunga te soko lelo akomi ti akoma su gouverneur tanto abengi ye ndeko na ngai kuna neve na ngai aza na baproblème na ye oyo babengaka désordre
spirituel. Autant il y a désordre spirituel, il y a un problème, il y a désordre mental. Alors, on a Zacharie Badiangela parce que bandeko bangai bofongola matoi pe boyoka esika nyonso boza na mokili mobimba. Bandeko bangai bofongola matoi pe boyoka esika nyonso boza na mokili mobimba. Ezalaka na lutendele batiaka ye na tono ya side, babwakaki ye na se ya mai, bango bakanisaki akufie. Na nguya na ye nzambi mpungutulendo, fumu kimbangu asekwaki, atambolaki likolo ya maye, atiaki lokolo na libanga pe etikaki elembo ya kokamwa. Kombo na ye nanye, kombo na ye fumu kimbangu tata Simoni. Batiaka ye na tono ya side, babwakaki ye na se ya ebale, bango bakanisaki anyonge. Na nguya na ye nzambi mpungutulendo, abimaki pe asekwaki, atalisaki na bango banguna ete bozela ngai, ngai oyo nazonge, yanga na bino nanu esili te. Kombo na ye nanye, kombo na ye fumu kimbangu tata Simoni. Moyindo nzambe na banzambe mokelie, akela likolo pe na se. Lolenge ya kabola mokili na ye na 4 commun, asali este weste nord pe na sud. Lolenge ya kabola biso bato na baposo minei, lolenge ya kelela biso ba religion. Asali judaïsme, asali islam, asali bouddhisme, ya biso baino ezaki ntwaje. Lolenge ya mikabola bonzambe na ye na 4 races, les 4 êtres vivants. Ya biso baino, nzambi mpungutulendo, ya ba judaïste, nzambe Jehova, ya ba islamiste, nzambe Allah, ya ba bouddhiste, nzambe Izwara o. Bato na bato basambela bonzambe ya bakoko na bango e. Tobungisa bonzambe na biso e. Tala esika moindo koma na mpasi, topesa lelo mfumu kimbangu mokongo. Moindo tala esika okoma na mpasi, tobosana pasi nyonso fumu kimbangu amona mpona biso eza pasi. Soki tokolanda mfumu kimbangu te, moindo okosala eloko te. Soki tokolanda mfumu kimbangu te, africain yeba okosala eloko te. Fumu kimbangu aza motinami ya nkolo Yezu te. Fumu kimbangu aza motinami ya libota bayindo. Ozala na Amerika, oza mwana mfumu kimbangu, obotama na Amerika. Wese bakoko batekamaka boumbu kuna, yango obotama kuna. Source na yo ezata kimbangu. Fumu kimbangu aza motinami ya nkolo Yezu te. Fumu kimbangu aza motinami ya libota bayindo nyonso e. Fumu kimbangu ayaki pona loposo mwindo, fumu Yezu ayaki pona loposo pembe, fumu Buda ayaki pona loposo rouge, fumu Mahoma ayaki pona loposo jaune.
Takimbanwe tata tala pasi omona mpona biso bayindo tata tala kokanga mokangama mpona ngai moyindo tata konyokoma onyokwama mpona ngai ayaka na ndenge ya grimace azwa frappe na ye na ndenge ya lukaka na bavideo eza wana mwana ntemi je te frappe na frappa ye biso lobungala bitumba molimo oye na ozwi yango me makambo ya bonzambe basalaka publicité te basalaka spectacle te bato balukaka bashow baspectacle baza bato ya lokuta baza balokuta nasololaka na mbuta wa sambula ava akende nalobelaka na bitika bagrimace otika bilo bosala na toza kokota ngonga mabe yo lobi yo mona pasi koleka mbuluzi bana lelo kobenga so biso te kobengaka lisusu biso te lokola yo lobi bapasi yo monaka eleki bapasi mbuluzi amona wasambula kobengaka lisusu biso te lelo wasambula kenda te azwa eboko wa donc zakari badiangero bobenga mwana ntemi bao baza kokonte na ye baza bato oyo basalaka mpe misala ya mpipa ya na rivière rose association na bango parce que satan azwa ebele majorité bao ya solo batikala moke mabota ebe babota tout sans exception donc en résumé tolobake non donc zakari donc tolobi ni mwana ntemi trois pouvoir wana alobaka ke ezali ye donc ezali ye te donc bandeko babosana ke ezali ye babosana eza ye te omoni atia désordre na makambo ya bana ya tata ya bana koko nzala mpana na kitele kinabo na place ya koko kitele kinabo ya pesa ko ngo mosusu lufuma lukenge soko lukenge lufuma na place ya 24 bana babotamaki mpona basala 12 couple 12 famille tito komi na 12 clan 12 tribu ya pesa kaka 12 bana au lieu de 24 bon na nina ya pesa 12 enfants mais 12 enfants soko balobi basala ba couple bokobimaka na 6 couple bobima na 12 tribu du Congo te parce que ntango bana bakomi kobota chaque couple aboti 24 ndenge bakoko babotaki bango chaque couple 24 ezalaki te ko mibali baleke ebele basi baleke ebele non bakokanaki ndenge wana 12 ndako wana tolongi ndenge tokokota Congo bao bakozala na bomoi mpona bato mingi baokende mpona naza koinforme mais naza koforce moto akroire nga te bandeko mingi bakokufa bo balingi kotika kindoki te bo balingi kotika misala na bango ya mabe te bo boyi kose repentir tant mieux biso tosi tosali mosala mission ezalaki accompli tokoma bana elonga tosi tobimi Europe biso tosi tokita Europe toza sikoyo na préparation po toaccéder na trône tozali koaccéder moto akofrene biso aza te oyo aza na tembe azala wana azala mpe na bomoi parce que koko na koko aza korécupere mwana oyo nyonso oyo aleka na nzela ya mabe parce que toza na bamakila bakoko wana toza na bilongi ya bakoko wana toza na bakombo ya bakoko wana biso tosengelaka oyo ya biso bakoko bolimbisi na ndenge basalaka mabe na ndenge babungaka bakosamaka oyo aza kosala na ndenge na ye tant mieux na ngongo tokomi balobi ekozala meurtrière sans pardon l'arrivée du roi divin soko tokoti ekozala meurtrière sans pardon le tout est déjà complètement délabré pays c'est comme une désorganisation totale et c'est là déjà la prophétie mwana ntemi wana soko babateli ye na bomoi biso tokokanga ye baoyo nyonso baza kotrahi baotya désordre spirituel nde nayetisaka ndeko na ngai nkusu soko tata abateli bino biso tokokanga bino parce que baligablo tu ekokangama nde tokokota wana o balongi o bangunza tata alobaki kingunza te alobaki kinzambi toza koya na kinzambi kimayala kimazaya kingunza eza na kati wana te siko toluka toyeba bapesa biso différence ya kinzambi na kingunza e bakomi kosala blasphème ke mbuluzi kimbango azalaki ngunza mpona baprotege escroquerie spirituelle baza kosala na baligablo na bango bafungola na bakoteri biso tosi tosali oyo tokoki kosala etikali siko bakoko na ye moko mbuluzi kimbango asala mwana mona arecorte parce que conséquence moteko te ya biso conséquence moteko ozongisa banzeta mapela ezonga tout droit parce que biso toya bato ya misuni bakokora na biso te
et surtout nga naza mutu ekolo mususu nde babenganga mongalangulu na bandeko nanga bakongo na bangolais abino bangalangulu makambo kimbango etali bino te bao baozwa kimbangu lokola mutu normal matondo mingi matondo mbuta tozali kozongela yo mpo osala finition na yo matondo mingi matondo ya solo bandeko boyebi ke songa nzila mbuta baike ekala ye alobaka polele kongo alenga mwana mfumuki mbango ye atikaka pamba te mutu toyambi ye nde mutu azali chef na kati ya masolo tozali kosola mokolo ya lelo donc ndeko na ngai bandeko toyambaki bongo songa nzila Michael Ikala oyo azali moko te tolongoli Michael Ikala luka tomesala kaka kombo bolimbisi mbuta donc Ikala songa nzila bolimbisi donc bandeko na ngai bino moko bolandi ye tokomi na biso na suka masolo ezalaka toujours elengi kasi bandeko totalaka mpe ngonga na biso ndenge tozali kokende ndeko na biso mbuta Ikala songa nzela tokomi na suka lelo mboka na yo mboka Kongo beti masolo nyonso tu na makambo tele bonzambe me mboka eza kokende malamu te Kongo ezali kozonga nsima nzala pasi lelo tozali na gouvernement ezotambola malamu te toza koyeba te tribalisme ekoti yo lobi tozala bomoko kasi ya solo lelo tozali komona baluba kuna bazali kobengana bango na katanga baluba baya kote ya bakongo balingi bango te bangala balingi bango te bakende na Kivu toza koyeba te lelo tokosuka wapi liloba nini ya suka lelo oyo koki kotindela basale ya nzambe oyo bazali kotambola elongo na bapolitisien maloba epesameli yo Ikala songa nzela matondo esengo mingi koko kongo alenga susi ya mboka na biso ezala nano ya biso nyonso biso oyo toyebi bakoko toyebi nzambe ya bakoko toza mingi te toza muke alors na muke wana tosimbana la main dans la main toza kotonga kongo ya sika makambo ya tribalisme eza te ngai no tosololaka yo deplasaka olongwe mosika oke Paris oke Belgique mpona susi ya mboka bakoko na yo alors baoyo ya bao basalaka yango na bosolo tosikangama tozala na bolingo oyo devise bapesi biso na tata Kimbangu ya ntungunwa bolingo mibeko misala ombreme na biso ekobima yango wana bolingo mibeko misala bato oyo basali wana soko mboka ekomi boye ndeko na ngai koko ezali ifale tokoma na etape wana parce que monde ezali sous la domination ya monde ya ténèbre mboka na biso na Afrika Congo dia ntotila ezali dirigé na basataniste baprésident nyonso oyo badécidere na bango batielaka biso bazalaka nano basi ya badécidere ya bamindele wana donc baza nano bapede bato ya Sodome Gomora bakotaka na baloge bakitaka bambati bavewe biso bano ya bakoko toyebani ile ezali prête taille de route na biso ezali prête mpona totonga Kongo ya sika na bonzambe d'abord sa bonzambe ngai na kotia yo mbeli sa bonzambe ngai na kotangisa makila na yo na koboma yo sa bonzambe ngai na kokosela koko kongolengo ya makambo ke na koseli yo makambo me ntango toyebi bonzambe toyebi ke tosi toactiva nzambe molimo santo azalaka kati na biso tokoma kobanga tokosa minoko na biso mosusu ekoma kontrole na ye totambolaka na ye alors toza ebele te ndeko na nga tosimbana te tosimbana tosunga bandeko baza deja na kati ya Kinshasa bo baza na kati ya Angola bo baza na Congo Fwa naza na bandeko na Luanda kuna nazalaki kuna bandeko mosusu bana bilaka baza kuna toza ebele te toza koluka mutu na mutu apelisa mwinde epai azali mpo ntango tokozonga na royaume bandeko bapelisaki mwinda na Angola bango nde bakokovanda wana bakotravaye kote wana bakokonza wana sous direction ya Rwanda Totila bandeko bapelisaki mwinda na Congo Fwa oyo toza na bango na kati ya masuwa ya bana Kimbangu ya ntungunwa bango mpe bakodirige wana na Mfwa baza kosala parce tokomi na bomoko soko toza na bomoko te Kongo alenga tozalaka na boye yango moni ifale tata alobaki bato nyonso ya mabe fo basuka lokuta bosolo ye kolonga lokuta tala ntango tobandi bitumo lokuta ezalaki ebele ezala kote ya résistance parce que totelemaki mpona résistance patriotique
nzambe amonaki ke mono ya bakoko batelemi yo oza na elongi bakoko bandi kotuntuka me eza yo te eza koko kati na yo te akomi kotuntuka kanda yo oza na yango susu yo oza na yango eza yo te eza makila na yo oyo euti ti epai ya koko nzala panda ti ekomi epai na bino eza makila na bango elongi na bango elongi na yo eza ebele oyo oza nango lelo nga na bogare nga na mebelome wana eza ya bakoko na yo oyo olanda bilongi na bango tobelela bango totambola na bosolo toza ebele te ndeko na nga tondima verite tondimana songa na ndimi yo wana malamu yo ondimi ngai malamu soki opesi ngai conseil mutu moko akozala parfait okopesa conseil na ye soki okotala awa eza boye tala na livre sante na biso na bilei tala na nini oyo chapitre balobi libala otangi ndeko tala place oyo bakomi bana tala nini tozala fiere kozala moto moyindo nyonso to eza na kati ya mikanda na biso toza na yango ndeko na nga me tolingani te bolingo eza te yango tata alobaki baoyo basalelaka mabe basalelaka misala ya mabe basalelaka binemi na ye po ya benga bapaya wana nyonso baenemi abominable eza na jugement bakondana ye donc oyo eza koleka na congo ifale biso tu toleka na etape wana bana congo parce que so tolekaki na etape oyo te tongai tondimana te epuis lobi ntango tokokota mpo todirige congo tokongaki tozala na babaton si baru parce que kozala yo mpona nini ye te mpona nini biso tosala biso mais oyo eza likambo ya nzambe bokosala ya bino te nakati boomona nde baoba bakokwea depuis tobandi komba bao bakobloke komba ya kimbangu boomona nde baolongola bango na nzela yango tata alobaki maudit soit l'homme qui se confie à l'homme yo oza kose confie na motu oyo se confie na nzambe mais motu oyo se confiaki na ye sikoyo azwi ebuku akende akufa sikoyo otambola bima sikoyo sala sikoyo moyeke rien oyo landi yo kuna bandeko na biso ya baluba makambo bakosala eza na prophétie batraître eza na prophétie ya 22 17 août 22 batraître bafils congo bakosala alliance amitié na bapaya bamingizila banomade mpo na bavanda libela batikala na congo libela rien pour rien bakoresir te parce qu'il y a des promesses divines nsilulu zena oyebi nsilulu zena elobi nini yo moko oyebi yango te tata aloba yango biso nde tobongama yo osalaka nini anga naza ingénieur boyeboye okuna anga na docteur okuna anga na ekola électricité nyonso na bonzambe alors bomemi toana bezo tozala ebele te parce que tata se apona biso na émission tosali lelo ezali accomplissement mpo tata se alobaka na mokanda na ye ya bomoike mokolo oyo bana na ngai mibale bakosala émission mpona kolamwisa bayindo tolei lelo tosali nini accomplissement eza hasard te koko ingeta eza hasard te oza na kati ya masuwa wana oza na mosala ya kopanza sango ya bakoko na yo ya nzambe bakoko na yo tongona nde miso tolisa mwinda kimbangu dia ntunguno oyo eza koleka na kongo matali biso te tobongisa bandeko baza wana bakoko mangongele baza deja na kati bandeko mosusu ya bapinga oyo baza kobongisa bandeko baza deja na kati bandeko mosusu bakouta katanga baza koya bana ya bakoko baza kouta babutembo toza kobongisa bango parce que rendez-vous na biso tokokuta lepa mama soso na biso ndenge ye moko mbulusi kimbango dia ntungu na lobi toza kokende kutana kuna na événement ntango événement ekobeta motu to akoya soko okoya na ndenge ya pongi ye obimi wana soko okoya na ndenge balobi simbanga na elamba osimbi elamba ndenge mbuluzi aosala amemi wana biso nyonso tokokutana epai ya mama soso na biso koko mulunduma kesi ya kongo dia ntotila alors apartir wana tozwi eloko na biso eza wana o papa mpadi atikaki na bambuluzi eloko oyo tokozwa wana nde tobandi misala yokende kuna bon toyokanaki ya ekozala baministère eza autant chiffre 9 ministère chiffre 9 kosala nyonso tokosala chiffre 9 makambo tolobaki ozala boye boye tobandi sikoyo kosukola kongo ya sika tobandi kozwa bana na biso basundoli bango na nzela bao bakomi bashege bokomi baresponsable na bango bokomi baparent na bango tata alingaka mwana asufrir te azala libanda te devoir na biso yango tokotonga kongo ya sika na bonzambe na biso toza kokóma na religion d'état
ingeta pays d'état, pays musulman, pays bouddhiste, biso toza kozonga pays kimbangu. Donc ba église kozala te, ba mosquée kozala te. Oyo nyonso bakosala wana bakomi na ntango ya suka, mopepe ya suka eza koya kosukola bango tu. Bozala ya kondima, bozala ya kobongama, tobanda losambo makasi, parce que nayebi ke bato mingi bakokende. Na répété yango lisusu, bato mingi bakokende. Ingeta. Tata, tosimba na vraiment na bosolo. Ntango ifinamene. Ngana tiki deja kuna na sena bimi na zape na mabele ya bakoko. Donc ntango ifinamene bandeko nanga. Sonandila lobaki te, ambuta ikala lobaki te, mbuta ikala sa lobi. Tosunga bandeko bakoya, obeti porte topesi yo mai sukola nzoto. Epa na biso bomoko. So bomoko eza te unité trovanda te tokokabwana. Etata pekisa biso totambola na ba chrétien. Oyo tosala musala na ye na ba musulman te. Tosala na ba bouddhiste, oyo bato alonge te. Toza kosala musala ya Kongo ya sika na bana ya kimbangu bya tu. Matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso ya émission bokoko bayindo bandeko tokomi na suka ya masolo na biso toyambaki bongo mbuta ikala songa nzila oyo amonisi biso polele makambo ezali koleka na mboka na biso bandeko bombami oyo ebombamaki ya ekobimisa ngo na poasa makambo ezali ebele biso tozali kaka bato totunaka mituna toza bato tozali koyamba bato émission bokoko bayindo ezali ya bino mikolo koya tokoyamba mpe mbuta na bilukombo tokoyamba bato ebele na émission bokoko bayindo oyo ezongi susu na ndenge ya makasi toyebi ke ngute ebandela émission tobengaki mfumu kimbangu pesa ye mbote ya songa nzila. En tout cas mbuta na bilukombo bambote na yo kuna na mboka ya Londres siko ozali mbuta bambote na yo yenge siko ozali ya monene na bandeko nyonso tu ya nzela Kongo yenge vraiment na musala monene asala ye mutayaka penda koningisa biso mpona tolanda nzela ya nzambe ya bakoko matondo penda zalaka vraiment reconnaissant ndenge tokangamaka na ye me moto asangisanga na ye camarade ndeko na ngai moninga na ngai Igota Nzambi que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix Igota Nzambi. Igota Nzambi. Matondo mingi ya solo bandeko tokomi na suka tokomi na biso na suka masolo na biso toko eza mbala liboso te toko yamba susu mbuta na biso ikala songa nzila pamba te masolo ezali ebele ngonga nyonso koko soko olingi kobenga motuna ezali likambo mosala ezali benga ngai ngonga nyonso bakoko bakoyoka napesi yo permission nazali 24 si 24 7 sur 7 na disposition ya mosala ya bakoko ya mboka okoki kobenga ngonga nyonso toza kobongisa mosala ya ngai te ya bakoko matondo vraiment mbuta matondo mingi nzambe na biso nzambe apongotulendo azala na yo mpe na bandeko nyonso vraiment ozali na bango kuna nzambe azala na bino na mosala kitoko mobilisation spirituelle oyo bozali kosala kati na biso bana ya Congo vraiment en tout cas biso tozali na posa ya koyeba esika wapi ndenge balobi batu na batu baza na kibo bango bandeko toza batu po toyeba kibo biso batu na batu ndenge mbuta ekala uti koloba banzambe bazali nzambe azali kasi appellation il faut toyebaka mpona koinvoke nzambe na biso po ayokela bino il faut bobenga ye na ndenge ya bakoko na bino soki bobenge na ndenge ya bakoko te nzambe wana koya te tala Afrique tozali kozonga nsima continent moko rekile bolimbisi continent moko rekile tozali kokoka te meme kokela ta batonga ya pamba tozali kokoka kosala yango te nzoka nde biso batu tosivilize mokili oyo tolakisi mayele kasi mayele yango nyonso bandeko na ngai ese ekende epai ya bapaya oyo tozali komona bango banzambeke bango nde baleki biso tozali kolula biloko na bango oyo biso moko nzambe atondisango na mabele na biso nyonso mpo basala na mokili mpo baya epai na biso bandeko toza komituna te ezala bapaster
bato boza koteya bato na baeglise bozo comprendre te ke biloko nyonso mindele basalaka fo baya kozongola mabele na biso. Estce toza mpena bato bandeko na ngai tozonga na nzela ndenge babengi nzela Congo ndenge ye moko songa nzela aza koloba bandeko toyeba kolandaka baémission oyo bopartageaka yango. Abonnez-vous na Congo Alenga TV ozali YouTube na biso asika tosali bandeko bosabone tokoyebisa bino masolo nyonso tu oyo etali bakoko na biso tokobomba yango te. Toyebi ke bofinga bakoko bazali bandoki mikolo koya tokoyamba pe songa nzela ikala akomonisa biso ndoki elakisi nini po toyeba parce que lelo ekoma kaka bakoko wana bazali bandoki bokoko ezalaki ndoki bandeko mikolo koya emission tokoyambela songa nzela ezali bokoko mpona nini babenga yango kindoki tokoyeba baverité epai ya mbuta ikala songa nzela botikala malamu ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana mfumu Kimbangu. Nzamba pambola bino pe kimia nzambe ezala kati na mabota na bino. Tokutene bongo mbala nsima na mbuta ikala songa nzela. Matondo mingi ingeta. Nzambe yokelaka biso bato ndenge moko Maina makila makotambolaka na nzoto kasi eloko ezali kotia vikeseni ezali kaka nemayele Nzambe yokelaka biso bato ndenge moko Maina makila makotambolaka na nzoto kasi eloko ezali kotia vikeseni ezali kaka nemayele yokela boyinga yasala tonyokwani kombo ya mwayoyo ezali ndenga yiboyido kata Kimbangu yolobi nini kombo ya mwayoyo ezali ndenga yiboyido kata Kimbangu yolobi nini yokela boyinga yasala tonyokwani bakonzi bazangi nguya kata Kimbangu yolobi nini bakonzi bazangi nguya kata Kimbangu yolobi nini yokela boyinga yasala tonyokwani yokelaka ngai moyindo namona esengo te toto kasi konyokwama yango nde nguya nanga banda yokelaka ngai moyindo namona esengo te toto kasi konyokwama yango nde nguya nanga manduki masasi basalaka mpona banyama na zamba kasi ekomi ya ngai ya kobomama masasi basalaka mpona banyama na zamba kasi ekomi ya ngai ya kobomama yokela boyinga yasala tonyokwani kombo ya mwayoyo ezali ndenga yiboyido kata Kimbangu yolobi nini kombo ya mwayoyo ezali ndenga yiboyido kata Kimbangu